Bonjour la famille. La vie c'est rien et rien ne vaut la vie. Mokili ya Nzambe eza tellement makambo ebele pe mokili ya Nzambe eza kitoko. Lelo tuza na masolo kitoko ya kobeta elongo na bino masolo ya Kim Kardashian, tokobeta pe masolo ya Fally Ipupa. Tuza na bandeko na biso baza na line elongo na biso deja na kombo ya Gimbuluku na Igor Vich. Gimbuluku aza na Kinshasa, Igor Vich aza na Resi. Na munenge tolobaka na IRSS masolo eza kitoko mingi oyike tokosola masolo ya musique ndenge musique eza kokende pour le moment mokili ko compliqué mokili te zala na mokili na yo zalaka à l'aise na yo moko makambo eza koleka telema mingi biso toza kobenga bino boya na kati na chaîne na biso ndenge tosepelaka toujours bo s'abonner abondamment eza le moment yango tuza na besoin ya soutien na bino soki bino bo soutenir te banani sous ba ko soutenir. Subscribe to our channel na biso yango chaîne na biso yango wana eza kozela kaka bino sans plus tarder ndenge torobaka Koffi Olomide imbaka alobaka tobotamaka tokokufaka wana eza mokano ya nkolo Nzambe asalaka mokili na elolenge ye alingaki atunaka conseil epa ya moto te ye moko asalaki ke banyama balobaka te biso bato tolobaka asalaki pe ke bato bazalaka toujours na esengo po Nzambe alobaki ke apambolaki biso depuis le commencement ya nature ntango akelaki Adam na Eva alobaki na bango ke soyez fécond bozala bo fécondé bozala fécond bozala bo multiplier mokili comme batine belé bazalaki soki bango mibale ndenge mokili bandaki tina mokolo lelo biso beto bima. Donc en réalité biso tout oza bandeko po tokutaka na ancêtre moko selon la Bible ezaka Adam na Eve et Nzambe asalaki ke mokolo ya lelo journée ya lelo toza na mama sipi ya utayi kobotama lelo tala photo kitoko mwasi kitoko toza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ye pa ya Zwami soki na kobende longi mokelo na tala botala ndenge mama sipi azali kitoko elongi lokola miliki vraiment mingi ya kolobezali te toza ko souhaiter kaka ba longévité na ye ba année la kitoko Nzamba pesa ye lisusu ya mingi que le bon Dieu accomplisse les désirs de son cœur ezala vraiment ndenge ye azali kokanisa kobosanaka pe kopesaka papa mwa bizute na pourquoi osalaka ndenge Fally na Dadju balobaki wana eza lisusu conseil ya kopesa te bino nyonso boyebi masolo ndenge nini eza kokende sans plus tarder tozalaki na ndeko na biso Fally Ipupa bautaki kosisa masolo na ye na Abidjan ndenge makambo eleki na Abidjan eleki kitoko asali pe bemission bulu yeke ebele bemission asali par-ci par-là bato ebele bolandi déjà bemission inutile tozongela lisusu makambo badinga balobaki déjà bato nyonso lelo baza na kati na réseaux sociaux bayebi mais eloko tozali koloba ke bamusicien bastar na biso basalaka toujours bamakambo biso tolandaka e botala lelo Ipupa yena Koffi Olomide ba décider balakisa makolo na bango na bakupe Koffi Olomide vraiment couper moko kitoko Fally Ipupa pe couper na ezalaki kitoko soko mesana na couper te kolata couper te mais balobi ke motu nyonso alata couper surtout en Afrique biso tozana ya kati na États-Unis malili ezali makasi moyen ya kocha couper ezali te wana tokolekisa sikoyo ngonga mingi te tokokene mbala moko ya kobenga bandeko oyo bazali na line tokobana na Gimbuluku tobenga ye tokende teleka mona aza invité na biso déjà aza na line kombo na ye Igor Vich ye azali na IRSS na Risi bambote belé d'abord na bino tu ba famille takos ressources toza sous na invité mususu aza na line na kombo ya Gimbuluku yepe tokobana préféré na banana Gimbuluku d'abord c'est yepo ye azali susu moko na kati na biso ekozala kitoko ndenge nazo kolobana bino boye aza déjà na ligne tokoyoka ye ndenge nini azako pesela. Bonjour papa. Allô papa Eloma. Allô. Merci d'abord et puis Nalinga d'abord on a présenté ba meilleur vœu nanga ba vœu le meilleur na yo et puis na communauté Mobimbatu et puis na communauté warrior union sur le monde entier quoi.
Merci pour l'émission qui toque à l'élo. Pour te décortiquer quelques sujets où tu as l'élo. Donc, ben voilà, pour un bilan. Ok, sujet na biso ndenge na ngai na tuna yo question ezalaki un peu facile na ngai na tuna yo boye bilan bona yo bilan ya ipupa na 2020 omoni yango ndenge nini na début ya 2021 ndenge eza okende ekozala malamu mingi yo moko expliquer biso vraiment bilan eza ndenge nini oyo oza na Kinshasa makambo ezoleka na Kinshasa makambo nyonso ipupa sali ces derniers temps à Aigle, il y a l'année 2020, ils ont bilan moko positif. Ils ont bilan moko positif. On sur avec le temps de décortiquer quoi. Donc voilà. Mais tout n'est yo et yanoyangai. Merci beaucoup. Ya solo mituna ya ngai e ano ya yo yango na tunaki boye bilan na ye eza ndenge nini pesa biso bilan na ye ya 2020 ya na bandi wana pour la année 2020 oyo aussi là donc pour na ngai bilan na ye eza très positif tomonaki musala oyo ndeko na biso fali pour pasali Aigle empéré 4K donc ezalaki musala oyo asalaki ezalaki positif et d'ailleurs na le belo moko mingi ba okanisa ngo ezalaki miracle pour na ngeza miracle te eza fruit oyo ya travail parce que c'est quelqu'un qui bosse dur c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait donc voilà donc musala na ye futi ba retomba kitoko auto monaki biso d'abord na début année 2020 concert à Mouneno et Betem à Paris, où il y a Paris Mobimba, où il y a France Mobimba, où il y a monde entier. Parce que les Français, où il y a des concerts, où il y a la capitale mondiale. Merci. Dans le cadre de la communication, dans le cadre de la tourisme, dans le cadre de la belé. Les Amboka, où il y a la visibilité, donc il y a. Donc voilà quoi. Donc, on a une monarchie. Et c'est là qu'il est normal parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Fallait pour pas travailler mingi na carrière na petit là continuer à travailler preuve année tozo mona babilo konyo sur salama donc ils a miracle té ils a juste bolingwa musala o ya lingi et voilà tozo mona ba retomber nango donc na cadre wana donc il a vraiment très satisfait pour na boulot na ye a démontrer dans le monde entier que aza vraiment Aigle. Pour tout le monde qui va multiple attaques, tout le monde qui va multiple attaques, oh c'est là qui pour un concert wana mais yo yebika ka détermination c'est là qui concert fallait betama. Et voilà betama qui mutunyo c'est là qui satisfait. Donc voilà un peu on est dans la première des choses il y a l'année 2020 avant de côté le confinement. Donc voilà quoi. What's up everybody? This is your man Eloma. Déjà vu news, subscribe to my channel. Bo s'abonner na chaîne na bino o chaîne na bino ya kitoko ndenge tuzopesa ba news kaka boye bitoza na kati ya Federal Way esika to fanda ka Washington Seattle ba bio batu ebele ba bibiso déjà tolobaki ke bo s'abonner na chaîne et numéro na biso ya ngwana eza koleka o azana besoin numéro a kozwa déjà tuzana 253 392 94 77 biso wana ya biso eratagate boya tout ça la famille bokomela baninga. Et la famille c'est sacré, c'est les moments. Zobenga bino c'est les moments. Nenge tolobaki ba news eza tellement belle mikolo pour musique comme ici sur moi lengi. Ba confusion eza lisusu vraiment te comme ni kambe éclaircissement. Mais na journal lelo ya lobi tolali tolamuki na mon interview moko ezoleka na toi ndenge leka. Et voilà wana boyokaki version ya ndeko na biso Gimbuluku na kati na Kinshasa siko na kosepela to kape version ya que même question te reposer yango na Igorvitch na 2020 fali pupa il résumé nini yozo sala ndeko d'abord mbote na yo ndeko pa yo Jean Yokuna. Bonsoir Père L'Homme. Bonsoir. Bonsoir abonné tout, il y a déjà vu news. Bonsoir tout. Nga Igorvitch Warrior na moi Billy va yebinga parce que ouais chaîne ambition. Déjà, pour la bulle, il fallait en 2020. Bon, en 2020, on a déjà vu qu'il fallait à l'époque, il fallait. Donc, à ça, toujours, il y a une.
En 2020, déjà, tout le monde déjà le meilleur concert déjà l'année, concert à Bercy, seul concert où, bah, avec la manifestation belée, mais artiste à remplir, ça, la 20 000 personnes. Écoutez-moi déjà parler dans une émission à Salana à propos. En plus, personnage a fallu, oh, maintenant musicien, en 2020, elle est parmi les 50 hommes les plus influents d'Afrique, dans le classement public dans Jeux en Afrique. Et en plus, en 2020, il fallait gagner le trophée, tu gagner 3 Africa Awards, un Africa Talent Award, un Radio. Rien à dire. Africa Award. En 2020, en 2020, il fallait gagner meilleur artiste d'Afrique centrale. En Afrima. A gagné Best francophone aux Afrima Awards. 2020, vidéo de l'année, il y a une guest Marie qui raté. En Afrima. 2020, PKK. Best francophone, Afrima. A gagné sur Best African Artist. Artiste de l'année, artiste africain de l'année. Au Talent Award. Wow. Et pour un concert, déjà meilleur concert à Bissou de l'autre de Bandeli, à Core Arena. Après confinement, à Boli 2 concerts. À Boli à chaque club plein. Pour la bêta, à Boli, on a commune à Kinouana. En plus, après confinement, artiste, il y a un concert avec la famille, concert à charge. Donc, en 2020, déjà 2 concerts pesés, Bercy, Charles. Il y a un concert au Léki en Moté. Après, les 3 concerts, tout le monde dans la Côte d'Ivoire, de Cultura, tout le monde concert à 1 million. On a pour tourner les salles pour ils amènent en Afrique. 1 million de francs CFA. La dollar, $2 comme ça. En 2020, il fallait ça un côté collaboration, à collaborer avec l'artiste, à collaborer avec Shiji, Fit, INC, l'album il y a Biden Level. À boli featuring na Singila, Belle, na Guess, ma oui, t'es au coup de déjà vidéo de l'année. À boli na Damso, oui, fait ça bien. Album de Damso, on te dit même le disque d'or. À boli na Toufan, il est maman, à boli na tout remixé Jaloux, il y a Dadju. Le bol sur le fit na petite et gabonaise wana. Ouais, le mariage, on te cartonné. On a 4 millions de vues déjà. Fit pena Flavo, il m'a bon ça to Flavo la techno Berne. On a fait carton en Nigeria pour nous en Afrique. Donc, pour on a fallu bon, bilan pour moi positif. Bilan mon blog on a cité on a même pas un artiste au Salango. Fallait à du récompense pour le artiste tout après moi une autre vie. Après de une autre vie parce que malgré qu'il a déjà quitté mais avec ma nominé à Kenda BT, il fallait Kenda quitté. Donc, à figurer parmi les jeunes africains les plus influents. Donc, personnalité n'a payé un peu élevé. Et en plus, parmi les 10 artistes où la vidéo n'a pas repéré dans YouTube. Donc, on a il fallait après de Ginosby. C'est un peu ça. Ok, Père Igor kokene musika te, Gimbulu kokene musika te, toza sous na question mususu ekozonga la bino na suka poto aussi ça bokosi cette émission avant que tobeta lisolo ya Kenya West ndenge na wute ko yebisa bino ke Kenya West na madame na ye Kim Kardashian eza kobela te eza kobela to pesi mbwa boyi po ba rumeur ibimaki ebele trop à propos ya Jeffrey mutu azali gay bato ebele bana ko lobaki Kenya West aza ko cheat na garçon oyoyo de c'est comme si Kenya West aza gay oyebi public ba melomane na makamba ba YouTube na ba TikTok e na makambo tellement ebele na mokili lokuta et comme ebele. C'est pourquoi tant on se koyoka information il faut toujours ko vérifier avant on publier bate ebele bayaka ayoki information kaka na internet bobu ake a publier histoire tombée lelo garçon oyo moko asalaki abimaki na media alobiki makamu nyonso bato baza ko akize bato baza ko lobele eza babezi bato balukaki basala ayebeloko moko te atikala ko bimana Kenya
Kenya West c'était. Mais dans l'autre côté, Kim Kardashian peut aller côté côté. Alors il faut pas kabonagak. Kim Kardashian il faut pas kabonana Kenya West c'est pour Kenya West c'est azad dans ba problème mental, nenge batu bazako ko loba loba. Mais eloko ezosala pasi eza nini bolingo ezalaka eloko ya malamu me ntango bato bakabwanaka ekomaka bololo toyebi likambo ezwi bango na famille te. Mais ce qui est vrai na kati ya masolo na bango na kati ya masolo ya bolingo ya Kim Kardashian na Kanye West eza na makambo tellement ebele eza kolobama nini eza kolobama lelo eloko eza kolobama lelo ezali ke batu ndenge tozoloba oyo sikoyo ezali cité ndenge bato balobaka ils ont dit balobi babilobaloba oyo eza makambo teke tozoverifie eza makambo akoverifie eza makambo bato baza koloba c'est-à-dire eza information tozotala na fiti ndenge nini ekopesa mpe eza vrai famille Kardashian bauti kosigner contrat moko ya monene na ulu batebele bayebi déjà ulu bato bazaka na ba réseaux sociaux ou bien bato bazaka na ba biloko totalaka na ba TV na biso identité aux États-Unis ba Netflix eza plateforme moko monene ulu pesa plateforme moko monene. Kim Kardashian elongo na mama na bango na famille mobimba bauti ko signer contrat ya monene mais na kati ya contrat wana basengi bango basala ba série oyebi ke basala déjà ba série ebele. Mais si koyo bato bazoloba eza l'une des raisons ekoki kokabola bango po masolo ya Kenya West soki si Kim Kardashian memiongo na écran ekopesa lisusu di wow bato baolinga bayeba mais le pourquoi bakabwani ezalaki ndenge nini oyebi ka masolo wana ndenge betaka bato bakobeta masolo na kati na se pe epanza na monde entier. En plus il y a aussi du gâteau na plat pona nini nani ndeko na biso Kenya West mbongo ebele donc so bakabwani Kim Kardashian kongina. Mais problème ezako se poser sikoyo na côté ya kozala na bana nani oyo akozala na bana. Kim Kardashian linga zala na bana, Kanye West pa linga atika na bana. Bon, ezako pesa bulu yeke Kim Kardashian telemi obi ba avocat na ba fo Kim azwa custody. Donc jusque là Kim essaye à file c'est-à-dire à cotiser déjà application il y a divorce baza kozela sikoyo processus ndenge zalaka apo ezalaka teke bo cotiser ka nini file bo file divorce malamoko juge apesi bino non il faut poser la temps koka ba juge vous pesa bino ba conseil bozo kabona pona nini donc ça prend du temps vous appelez dans 6 mois 4 mois mais problème est déjà là toye koyeba na mikolo eza koya soki ekoleka ndenge nini bozala toujours connecté na chaîne na bino tozongi na kati na masolo na biso ya Fally Ipupa batu baza koloba trop batu baza koloba nini na kati na toa batu baza koloba nini na kati na makambo ya lelo batu baza koloba nini na makambo nyonso oyo ndeko na biso to miziki eza koleka bo sanate na yebike batebele bako voter mais eloko oyo nanu esite boke ndeko voter ba artiste na bino ça continue toujours il faut bozala toujours à la page boke ndeko voter sans plus tarder tokozongela ndeko na biso Guy Mbulu na kati na Kinshasa na yebike azali toujours na biso na ligne aza kolanda biso pe ye wana tozongeli ye Kimbuluku ndeko sikoyo tolingi totuna question moko ya ezala facile pour souwe na yo na ndenge omonelaka Fally ndenge Fally azokende makambo na ye ndenge makambo ezotambola ndenge mona mbala azotambola souwe na yo kosuete nini Fally asala to eloko nini Fally azolinga sa akoki kosala lisusu na mikolo ezako ya toyo kandeko na biso Kimbuluku pona souhait na o souhaiter pona carrière na ye eloko osala na avenir ezaka ke azala toujours constant hein azala toujours constant tout monde depuis 2006 na lelo aza toujours la même personne bien que l'évolution makasi koti mais aza toujours la même personne au coup talent entourage naie toujours la même personne donc a changé à considérer toujours Batou azala toujours play c'est quelqu'un vraiment de bien donc voilà à continuer dans l'Irwana et puis deuxièmement
Fally Ipupa a penché beaucoup plus na fondation les sous quoi pour moni ko sala ba action o yazo mené lelo yo eza biloko mo faut encourager ngo mingi to encourager ngo mingi vraiment pour que na avenir bate belé papa bate belé ngana zana kishasa wa bazo souffrir mingi le boko moko ko sala non surtout te mais o eza souenga na souhaiter pour na année 2021 o puis na ba année à venir. Donc, à continuer toujours aussi la action, à continuer toujours à vrai pour la fondation na bienfaisance. Donc, ils sont ngabatu mingi, ils sont ngabatu mingi. Yango na senga rapé mingi. Na biso ba warrior ya monde entier. To soutenir hier na ba initiative wana. To somba autre somba, to yoka autre yoka. Pour na ba CD, pour na ba biloko no so quoi. O exemple na ke et permettre y a moyen pour assurer bandeko. Donc souhait l'angeza bongo à améliorer encore et encore à continuer musala naie à kenda liboso. Donc ça vraiment moto yo ce qui te dit ba pays mususu le roi neti ba pays anglophone neti beta Amérique qui on n'est pas bozali mais déjà héros to beta masolo mususu papa. Donc aza moto mo faut te maboko quelque chose à moto ya gauche à moto à droite à moto à centre. Il faut te promouvoir et voilà. Te soutenir pour que attendre de l'avant. À ça là, il y a ma casse pour que culture nabiso et que liboso. Donc voilà un peu le bangwana pour na ba souhaiter pour na ba année à venir. Donc voilà quoi a changé à battre là toujours respect on a zalongo vis-à-vis la Mikolo. Azala toujours à l'écoute. Yemo pas comme déjà mon colo. Azala toujours dans l'écoute ya ba orphelin na ba veuve oyoyo ngana yebi asali sara anakini et puis na est ya pays quoi. Amen. Donc partout les caractères à Bilembo. Donc à continuer toujours na Lirwana. Donc ils allaient vraiment bien, ils ont joué vraiment ils ont malamu mingi. Nazo souhaiter na ba année à venir pour naye. Vraiment. La sepeli ndeko a téléphone naye katani asisi malobate di Igovic yoyo kindeko ndenga lobi. Donc wana tokozonga pa ya ndeko na biso Igovic nene tokotuna epeka même question soué na yo et mes questions au répondre biso soué na yo nini pona Fally na banza Holandi ndeko na biso Gimbulu kundenga lobi pona yo soué na yo ezani na 2000 na mikolo koya pe apona Fally pona ko souhaiter vraiment da fallait respecter déjà déontologie musicale il y a beaucoup de polémique beaucoup d'albums déjà bien pas concert bien pour n'anga peut-être quand on s'engage pour la santé non quoi sinon pour l'évolution il fallait déjà à sa matin déjà comment pour la santé il faut à demander docteur bien à Bolandelaye pour moi à permettre quelle période ni na pour le concert ma bloc à bongo quoi sinon on a souhaité musique dia Fally au non bien ngapona ngaka wana ngaka ma docteur moi la santé quoi OK attends même concert ça ceux qui santé permettent à pemba quoi vraiment parce que le gars travaille trop vraiment bino moko boyoki ndeko na biso bokene musika te bozala toujours scotché et pas wana Fally faut azwa docteur ya bien mususu ndeko mususu alobi Fally il faut continuer ko aider bino pe bo continuer toujours ko aider pour ceux qui bo aider te ye pe ori ko aider te boyoka o boyoka bosombo bokosomba masa mususu gi Igovic na risa lobi ke yazo souhaiter kaka ba bonne santé za la poso santé za malamu te akuzala pe na nzoto kolongo nute ndeko ozali musika ozana besoin au participer na émission appelez-nous benga biso komela biso na ba commentaire okoleka na émission Talkos awawa tozali na partie prité tozali toujours ensemble c'est la famille mokilongo ezaka boye lobi to koleka tozali balekinzela il faut totika kata ba trace moke tokomi na suka émission na kobenga lisusu bandeko soki bazali na kopesa bambote bakoki kopesa bambote po tosisa émission elongo na yebisaki bino ke mama na biso
sifi anniversaire na ezala ki lelo to souhaita ki déjà ba bon anniversaire moi c'est kitoko ndenge tolobi ba salam ebele et pas ezwami bino naza ko porter bino na cœur surtout maman Marceline de longue jambe na kat na Suisse maman Malika ba mbote belé ba bijou belé pas ezwami yo ba mimi love ba mimi itunum parfait intona bango tout bambote belé ba gimbuluku ba gikoke ba Alain Mwanda bino tout ba salam yango wana na bosani binote bandeko nyonso tozali toujours ensemble ba général nyonso bazali ensemble bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino ezali chaîne ya idéologie ezali chaîne oyo ekopesa makambo lobi boko na biso lisusu mingi te peut-être boko na biso te tolingi to changer ba rubrique te mais to kota na kata cinéma tolingi to banda ko sala ba cinéma to sala mo ba sketch ya biso moko na façon na biso moko ko sala mo mélange americano lingalano donc to sangisa mo ba américain mo ke ba massa misu to sala bongo to sala ba collaboration déjà to ko beta to ko subo banga te soko boko yoka mo anglais bo talaga toujours pour sambino masolo ezate avec bino nde masolo ezali na ko sepela ko yamba bino à tout moment ndenge na uti ko yamba bande ko na ngai Igor na Gimbuluku ba téléphone na bango kati bati sisi kutu bambalo bate mais tokozonga na bango balobi kitoko botika la malamu ezalaki ya bino wana déjà vu news on est toujours ensemble beaucoup ça les sociétés pour mokili ici échanger mbongwana mokili comme compliqué mokili trop matata ba bizeuse belé na bana na ba papa moi miliki na pokwa moi daju fit fali ezanga gate po oyebika ga masolongo ndenge zalaka po eza elengi mingi togos na togos biso tozana biso bien eloko kolela pe ezate tozali kaka awa totiki bino botika malamu ba dimanche kitoko epa yozomi bino bochaka toujours nzambe na liboso bobatelaka bana na bino malamu bopesaka pe ba respect na bana bopesaka pe ba mama malamu ba oyo na babalite zalaka na chéri na yo vie eza tellement mokuse batelaka ye soki yo ko batela ete mosusu ko batela ye yo lingi ko joshua ya mwasi na yo te balobaka Kester alobaka mwasi ya monde mwasi ya muyibi azaka elengi mingi bokeba mais bongisa mwasi na yo ndeko oyebi nzembo wana ti bon banzembo pe bimebele bafali pe baye na amour boyebi ndenge ezali taras botika la bien